ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bandeko balandi ya émission Mbutu Mbutu pe esengo ya Congo. Na ba animatrice na yango bato babale. Océan de la presse na l'agneau sans tache. Lelo penza esengo ezali makasi pamba te. Bozali ebele la ba poste téléviseur na bino pona kolanda ezui ezali bongo émission ya basi babale ya mbinga. Océan de la presse congolaise na l'agneau sans tache. Tozali wapi lelo Mbutu Mbutu ekiteli bino na 17e rue na CFMC et pas wapi tozali bongo kolela mama Olangi. Kasi boyebi malamo mikolo oyo miuti koleka toutaki bongo kokunda papa. Kasi lelo tozali bongo kolela mama pe kolengela milulu po tokele kotika ye ne bomba meloyo ya suka. Maloba epai wayo l'agneau sans tache. Bato ebele oyo bozali komona balandi na biso ezali bongo na lola te po bomoni bato nyonso bazali bongo na bilamba ya pembe tozali bongo na église CFMC oyo ekambamaka bongo na mama Olangi Osho oyo auta ekotika biso banda mikolo miuti koleka lelo ezali bongo jour oyo toke kotika ye na malita yango omoni ete bato nyonso ya CFMC basi kolata bilamba ya pembe. Bilamba ya pembe na lolenge balelelaki papa Olangi pe lolenge oyo bazali kolela mama Olangi. Na mituna na biso nde totuna e bango balobaki ete bilamba na bango ya pembe likolakisa nini ezali elembo na bango ya Pentecôte ndenge papa atikelaki bango nde lolenge wana pe baleleli mama Olangi. Mama Olangi oyo toyebaki azalaki mère ya combat spirituel lelo azali su na bomoi te lelo tozali koke kotika ye na malita na oyo lokolo bato ya français baloba na dernière demeure na ye lelo nde toza na place oyo na liboso ya église CFMC. Kasi mama l'agneau sans tache ya kamo ezali lelo baleli mama. Ba homme politique bayaki la classe politique tango papa kufaki. Mais ya lelo mokili mobimbande ezali kolela mama. Absence ya bato ya nzambe oyo nyonso tomonaki te lelo bazali na oyo esika. Bakonzi ya mboka na gauche to ya droite bango banso bazali katikati na oyo esika. Bino moko botala nanu bilili ndeto kozongela pe totuni bango mituna pe bokoyoka ezali ya solo kamwa mwana mboka komona ete mama lolenge alelami mama lolenge bato nyonso ya mboka ya gauche ya droite baye pe bato banso ya bayembi nyonso oyo boyebi bazali katikati na esika pe bapanzi sango nyonso bazali katikati na esika kasi tokolobela yango bolanda nanu lolenge nini ezali komotambola boyete l'agneau sans tache boye bolanda nsima nde tozongi na plateau na biso mpona kolanda lolenge nini matanga ezali kosala. Toyota IST couleur noire plaque 86 96 A2 Mercedes 231 couleur grise 59 AJ par 01 Nissan adoration parce que l'adoration était tellement profonde mais comme l'urgence de revenir
communiqué. Je reprends. Il est demandé aux propriétaires des véhicules ci-après de couleur grise, plaque d'immatriculation 59 AJ30E, de couleur grise, plaque d'immatriculation 59 AJ01. Notez bien, ces véhicules sont stationnés à la 3e porte de l'extérieur du ministère. ABC One Television. ABC One Television. Na maman, ezali ya pona ngai personnellement. Azalaki kosala eloko te sans qu'atendelaka invitation. Et soki na ye bana sifemisi nyonso bayebaki au lieu que protocole alukilanga place, c'est elle ou moi qui s'en chargeait. Donc nazalaki komona que azalaki maman oyo azalaki avec beaucoup de considération à mon regard. C'était chaque jour. Je garde ça comme vraiment témoignage na yebelaki ye eloko nyonso azalaki na yango ezala passe ezala esengo elle m'informait toli nakopesa famille mobimba ya sifemisi toyebi qu'après loi ya leader esprit ya division eyaka monani likolo ya remplaçant me nayebi basala yango te mama oyo asali mosala oyo esimbi monde entier bagarde cette œuvre jalousement. Après loi ya Moïse Zamba atelemisaki Josué bana Israël bareklamaki Caleb te batrouvaki que c'est bon bango mpe na nsima oyo bakotelemisa waka babeta maboko mosala ekende biso. ABC One Television. ABC One Television. Non, je pense que liwa eza nzela nda mabongisa mpona biso nyonso toye tokutana mama to rendre dernier hommage na biso na mosala oyo asali. C'est une grande vision na mokili mobimba na baministère na biso na Congo. Ministère oyo eke mokili mobimba eza CFMC. Alors lelo nzambe abengi ye toloba na bo batikali bagarde vision bakonde na vision wana mpe na kati na vision wana o mosala okomati na suka. ABC One Television. ABC One Television. Mona ke maman boyo alali. Ah papa, l'impression de koloba ke nyonso eza vanité la sa moyo. Ya komona solo nzambe azanzambe.
tosalaka nzambe na bolingo na motema mobimba mpo un jour tobika oyo tozoteya eloko nakoki koloba komona nga kaka moto ya moto azwa biyano na ye nakoloba kaka mboka na biso na pembe na biso ekangolama pardon eza base mobeko moko eleki mibeko nyonso c'est l'amour nde bato baapprendre à kopardonner na kolinga mpe na kohonore basali na nzambe na bawe nzambe azwa lokumu se mama atikali mama na nga e oyo naza lelo naleki na makolo na ye nzambe azwa lokumu mpona apesa bandeko nyonso biya. Bonjour frère Emekano. Bonjour maman. Tomoni a bongo na matanga ya mama olangi sentiment no ezani no koyiko yebisa na population na biso. Je crois que biso nyonso toyena matango na mawa mpona kolela moumbu na nzambe tosala na nzambe oyo tobongisi mais je crois que ye moko na papa avant bakufa balobaki tolela bango na adoration mpe na louange et c'est ce que nous sommes venus faire en fait. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a permis parce que Bible zoloba to rendre grâce na nzambe pour la circonstance nyonso mutu moko akanisaki te andimaki te ke tokoki kopedre bango na mokolo oyo na mikolo oyo mais autant que c'est arrivé nous ne pouvons rien faire d'autre que kokomisa nzambe. Mais na matanga papa na monaki yo te na matanga mama quand même na moni yo okolo na population ni po biso tselo ba commentaire to salaki esalaki pasi pe mo akomona ke basala nzambe bele bazalaiki na matanga papa mais lelo na matanga mama na moni maki basala nzambe bayebeli est-ce que ezalaki organisation ya mabe ou bien ndenge ka population lobe ke bosalaki ba invitation pour batu baye? Je crois que basala invitation na matanga te maman ngai ezalaki kaka ekonsilaki na baprogramme ebele nazalaki te. C'est ce qui a fait que nazalaki te, mais sinon je suis là, je suis du ministère en fait. Dans un ministère. Merci frère. Mama Linga nayoki penza esengo po ete mikolo ebele kasi na moni en bonne santé la mono pe malamu kasi na moni awa na matanga ya mama olangi na moni penza ba artiste comédienne ba yete pe ba artiste comédienne présence na yo penza bozalaki particulier yo na mama penza la boyoka ni makasi wana eza keso tunanga te parce que omoni mama olangi abandi leloti ata omoni ba artiste te mais omoni ke bato baza ebele okoki koyeba te bazali to baza te mais bakozanga te parce que bango bazali soso pembe ata omoni bango te nga na ye nazopresente baartiste nyonso na mibali na basi na bana mike na bakolo ozoyoka na ntango yo omoni ngabo mama olangi aza mama moko ate monde entier quoi nga nakenda na Afrique de l'Ouest naki okuta église ya mama olangi na Abidjan nakuti yango na Nigeria nakuti yango na Benin tala mboka lokwa Benin mama olangi akotisi église kuna mboka lokwa Nigeria mama olangi akoti église kuna omoni mama olangi biso ba oyo to bandana mama olangi nazo tanga bandi sika omoni tanga bandi sika kokima nanga ka po to lo ba keta moso ko vendre ote il faut bossa 2 semaines boko liate omo tangwa nazo azana mukamo sina kombo na yo alinga omona atende ngabi mama nazali na akame makamba ba théâtre mais bozomona lelo mama olangi alali bu anoko nanga ya motetela nga na zamongo momoni ka tala ndenga azali moena kanga ebe mwana kanga cercle ate pona kiba ya kobeta nga fimbu bakobeta te eza droit no kanga bakobeta nga fimbu bande ko bakoyeba droit ya ba ana mongo te parce que moni ngata na okola na ebaki yango te metant na voyager de ba ebiki makamba batetela na ba mongo na zana droit yango na moni sui lelo na yakite motakufa kana nzoto mais na molimo te ozoyoka parce que mama olangi alaksi mwasi to mobali koma ko sambela ozomona koma ko sambela ozomona pe alaki sans frontières atambolaki na ba donc atamboli monde entier na bo balobaka ba anglais na ba français tout akotelaki bango idéologie akoyebake nzamba otikala ka nzambe yango na tolobake liwa ya kaliwa engambe ya mwasi matata ya ndenge mabete me matata ya ko yebake il faut yeba liloba na nzambe yango na moninga alinga na kozanga tate na boy batuna ndeni ne be ya mamulangi ya papa omona na kite ya papa na zala kite na kende ki tournage en Équateur sikoyo tomoni mama Nzita
po ete ngai bato nyonso bazolanda bayebi ke nazali kolandela pena makambo na ye na bokebi nyonso azali malade kasi bino siko baartiste toyoki mwa nyongo mwana ye moko alekalaki epalanga alobi mwa misolo ezomonana bato mosusu bakomi kolia yango so balingi bapesa misolo il faut ye mwana ayeba koloba biloba loba bongo akoloba poani jamais parce que maman Nzita depuis abela malade si bapesi quelque chose moto aza malade comment bakoki kozwa mbongo na ye yeba ke maman Nzita aza engagé na RTNC ozoyoka biso kosa biso mao pe esengo na bato bazosunga ye ozomona si mwana azoloba ndenge ni fa balola lolemo na yebi te mais il faut na tourner parce que aza mwana onga na boti biso to na souci esengo na ngalo kwa yo zolandela ndenge na nzambi fa pambola yo. Merci maman. Bongo bino ba maman ya RTNC. Oyo bo bandi banda kala. Balobi banda papa oyo akufa wana bino pe na RTNC boza abandonné. RTNC azokipe bino te. Papa la bino asimba ki bino na groupe Salongo. Titenge sana. Banda akufi bino. Mais pourquoi biloba loba? Titenge sana la tibiso musala akufi. Mais toza abandonné comment? Parce que le groupe Salongo est l'écart. Toza engagé. Toza na ba numéro matricule parce que l'andé bobo ya bisoté et l'hôtel. Merci maman linga pezanga la sepeli kasi nakoya ko luko ngai moko la siège toko sala peza be mission okoleka nebele po ete olobela na tina ba mama pe na lokumo ba mama kasi to sepeli lokwa to monyo o amwa ni loba en tout cas pour ngai liloba na ngai suke zaka boza na bolingo ezala ba journaliste boza na bolingo biso pe ba artiste toza na bolingo parce que loke l'équipe bolingo ezate ozoyo kanga kolingo na linga yo sino bina linga yo mosolo bani mama linga olinga kayo linga na linga yo kana solo no mulai. Merci. Chef de l'État, Son Excellence Monsieur le Premier ministre. Eza na mingi ya ko retenir te kaka kondima leçon aux Nzambe pesi biso po eza leçon tosuye pa na Nzambe parce que eza kaka Nzambe akomona eloko moto akomona te eza kaka Nzambe ako comprendre likambo moto ako comprendre te tokumisi Nzambe mpo na nyonso yango nde nauti koloba so nalobi ke y a que seul Dieu qui peut voir ce que l'homme ne peut pas voir, c'est-à-dire la spéculation est kozala eza normal moto akoloba même Bible permettre biso que comme on n'a pas cité so bato alobi mabe mpo na yo baloba mabe mpo na yo mais ntango baya koverifie bamona yango te mais so bamoni makambo alobi nde wana ekomi mabe mingi. Voilà. Alors, qui était Maman Olang mpo na yo? Maman Olang aza servante ya Seigneur po biso nyonso omoni ndenge nini Nzambe abengi ye mpe Nzambe azokoutilize ye ti lelo toyebi ke azali kosalela Nzambe. Maman Olang mpo na nga azalaki mama korespecte lokola mama respectaka mwana respectaka mama azaki mama mpo na biso parce que aza kolinga te babenge pasteur tisa bino bobengaka mama azaki na motema ki bo mama mpo na bato nyonso. Voilà.